Bonjour bandeko nyonso o bandaka biso na kati ya chaîne na biso bandeko na pesi bino mbote elamu bisika bozana ba famille na bino. Na liboso na souhaiter mes condoléances bandeko nyonso ba auto perdre bandeko na kati ya ba famille na bango. Vraiment ezali ba moment moko ezaka très difficile bandeko na ngai. Soki na no passé na ba situation wana te okoye ba douleur ba mininga te. Vraiment eza pasi na souhaiter mes condoléances na bino nyonso na kati ya diaspora mobimba de partout. Na mes condoléances na souhaiter sous bandeko na biso auto perdre na mbula o ebetaki na kati ya mabele na biso ya Zaïre. Vraiment eza pasi kozala na mboka lokola mboka na biso Congo oyo ba ezali dirigé na ba médiocre oyo bazali ko diriger bango na ba gouvernement moko ya médiocre na kati ya mboka na biso ezali pasi mingi to perdre mabota nombre tokoyeba yango te pokuna vérité ezalaka te eza pasi. Malgré ça peuple zaïrois azali ko comprendre kaka te. Malgré ça peuple congomani azali ko comprendre kaka te ozo leka na kati ya mboka na ye. Mboka wana tozana nyonso tozana héritage tozana minéré batie bino batumo baza incapable ba gérer mboka. Batie bino ba médiocre na kati ya na mutu ya mboka. Mais peuple congolais asa toujours kaka na sima ba politicien. Bozo comprendre ba réalité te zo le kala kati ya mboka. C'est regrettable. Ba maman na ba kufi ba mérité yango te ba papa ba kufi na bana na biso. O tozo perdre bandeko na nga ezali avenir ya lobby. O tozo perdre lelo ezali avenir à lobby. Botala ba condition bandeko na biso bazo vivre. Botala ba condition ba maman na biso bazo vivre. Botala ba condition ba na biso bazo vivre. Yo ndeko na ngo za na diaspora. Est-ce que ozo mona ou bien ozo mona te? Ou bien boza aveuglé? Dem so bozo comprendre ba réalité te. Dem so bozo mona que tout va bien. Bisika yo zali ndeko na ngai. Bolamuka. Bolamuka. Tout ce monde na kati ya Kinshasa. Congo est comme lokola deux parties, divisé à deux parties. Ba o baza na kati ya Kinshasa, baza na la joie, baza na bazo sepela, bazo mela, bazo bina. Mais ba o baza na ba province, bango na bazo souffrir, bazo sentir comme la réalité o ezo leka na kati ya Congo. Oko expliquer on ndenge nini? Boko expliquer on ndenge nini bandeko na nga ba peuple congomani. Ba congomani to expliquer on ndenge nini? Bana este bazo kufa. Bana este bazo bunda. Mais na kati ya Kinshasa qui est esengo na esengo. Bandeko bazo lela. Ba misusu bazo sepela. Peuple zaïrois, il est temps. Eza mabele na biso. O bozo mona wana bandeko na ngai, eza bana na biso. O bazo kufa baza ba mama na biso. O bazo kufa baza ba papa na biso. Buta la souffrance bandeko ba moni. Na se ya mbula ba kufi. Est-ce que vraiment mboka wana na ndenge zaleli na mbongo eza na kati ya mboka wana na héritage to sana na kati ya mboka to koza na ba conditions pareilles? Peuple zaïrois, bandeko na biso ya diaspora, buta la réalité en face. Peuple zaïrois, totala niveau to komi na mboka na biso. Natali ba émission, Natali ba vidéo, et ça linga pasi, take mama. Bana balali. Bana msu balali basele ta 10 ans te. Basele ta 5 ans na mokilité. Basele ta 7 ans na mokilité me bakeyi. Yo so beti bambula. Na kati ya Congo wana. Oyebi ba réalité. Oyebi pasi ya peuple congolais. Mais bozo ko sakana. Bozo na ba distraction na kati ya diaspora. Ba politicien na bino kuna baso ke na kati ya élection. Kuna peuple aso kufa. Kuna condition ya vie catastrophe. Baso ko sala propagande na bango baso préparer pour na ko ken élection na bango na 2023.
lolenge ya distraction. Kuna na este kuna guerre eza kuna bazo bunda batu bazo kufa. Na kati Kinshasa bazo préparer élection na bango, bazo s'organiser. Mutuna parti na ye, mutuna peuple na ye, peuple a divisé par 3, peuple a divisé par 5. Biso moko peuple saïrois. Ba Kongomani, soki biso moko to telemité. Na réalité o ezoleka face wana. Bande konangai. Ekozala mawa. Ekokomela biso trop tard. Na kati ya mboka wana to yebisaka bino chaque fois to sala ba politicien te. Comment ko expliquer mboka oyo kuna na este batu bazo bunda, batu bazo kufa, mais na kati Kinshasa bazo préparer, ba politicien na bino bazo s'organiser pour une élection ya 2023. Kuna mabulu, na mbule zobeta makasi, ali mabule fungami batu bakufi. Siko bande konangai. Président na bino soit disant président na bino o ba noma wana akei ko visiter ba famille wana. Oui, allez la visiter bango. Ba konso ba corps wana misusu ba bango ba ke kotia bango na force commune ba kundi bango. Siko ba famille wana etikali. Assurance bazana yango. Ba famille batiki bana na bango. Batiki mibali na bango batiki bana na bango. Batiki ba parents na bango bakeyi. Nana ko so soya babota wana. Lelo bakozwa bekora bandeko na bino bakufi wana bakundi yango lokola soso babwaki kaka bongo lobby avenir lobby. Peuple congolais ka se bosa aveuglé. O ka se bosa na ba maladie moko na mitu na bino boso comprendre kaka te. Et ça la mibali ça la basi c'est la même chose. Na so comprendre te. Et belé ya bato bakufi wana. Toza na mikili ya poto to yiba réalité. To yebi ndeki fie ezali na kati ya mboka oyo. Hein? Ce qui commune moko ezali touché. Bote la nego organisation ezalaka. Mais biso siko de la Congo Mobimba. Congo Mobimba ezali a touché. Hein? Congo Mobimba eza la guerre. Bato bazo mona ngote. Bato bazo yeba te. Bande konangai to fanya mikila poto. Ndeki to zalaki na 19 na banala 1999 90 91 ti to koma na ba 2000 condition de bandako vivre na poto yango souté to vivre siko na 2022 oyo bote la différence eleki wana bote la différence eleki pendant 10 ans na kati ya diaspora peuple ça y quoi lelo bozo so ba traitement besoin de l'assurance, besoin de traitement na bino et comme un moment et comme à privé hein aux ana mbongo te o so traitement te est-ce que vous rendre compte te vous comprendre ngote et comme un moment OK vraiment pe ko so mbongo ya social ba bina bino ba ko pesa bino mbongo te ba ko pesa bino bloka kolia ba ko somela bino ba nourriture ba teli bino wana ba futi bino bandaku o ningo ke na ko so traitement ale ba memi okuna ba pesi okisi ya komela. Mbongo na maboko kozwa ngo souté. Na kasi so to komi na niveau wana peuple congolais o comprendre passe ya mboka na bino o comprendre siko siko na banda ko rêver mboka na ngai. Lem supona bo komi na niveau wana te yango boso comprendre yango te. Peuple sa yiwa. O ko keno hôpital ba ko yamba yo te o sala mbongo cash te. OK ko so mbongo associé ba pesa ko tala na compte boye mbongo ezate. Ba ebiso yo ko so nourriture. Mbongo ndako to ko futela yo. Hôpital ba ko pesa bino ba kisi. Na so komi na niveau wana boko comprendre que non siko na tala ba réalité ya mboka na ngai. Soko so c'est la niveau wana et comme na yo trop tard ndeko mwasi ndeko mobali. Obeti traiter la mikili oyebi mboka na yo place yo uta souté. O bossa ngo complètement o komi lokola bano biso lo boti na Europe. C'est regrettable. Pour la distraction ba politicien la bino bazo sala biso pour la distraction. Lelo bozo mona katumbi abimi pe na anglais na ye. Fallait pas bimi na anglais na ye. Mona mutabimi na anglais na ye. Bozo mona yango.
nasi boso mona yango o ezoleka sikoyo babimisi bino bato na bango na anglais na bango bati bino siko confusion boso comprendre te bokomi kaka mikolo kaka Moïse bon lati distraction c'est ça yango distraction basotiela bino boso yeba te ke Moïse wana kozala plan B ya Kabila bokoyeba yango te même chose basalaki bino na Chilombo même chose mais siko bo lati distraction bo bosali ke bandeko ya este bazokufa bandeko tous les jours makile ezotanga na este tous les jours banana bazobunda batelema tous les jours bamama bazola libanda bana babeli bakoshokor bandeko nanga bozokende ere nyonso na Congo tokena kotika bambongo tokaneke eloko moko te tokena kobénéficie eloko moko te eske mpona susi ya mboka na biso mpona bamama wana bazola na libanda na bana bala babeli bakoshokor potela bandeko mwasi azolela bana mwana lali na mabele bandeko na ngai bamama toza bamama tobotaka bana toyebi souffrance toyebi douleur bandeko na ngai mama mwana lali na mabele mwana beli koshokor mama soki ba makola mama efimbi zo place mama na soki ezaki place na yo potela bandeko na biso est ndeki bazo souffrir poko bili bino na kati ya kishasa te yango bozo rendre compte te yango bozo mona te mais passion eza kuna na le commune biso na kati ya diaspora te yango bozo comprendre te pasi ya bamininga to mitia na place ba mama wana to tia na place bilenge wana bazo bunda na este kuna tous les jours ba nombre bazo kufa kuna ba kontaka bango te na ba télévision na biso ana diaspora ba lobilaka ngo te ba lobilaka elso Ukraine bazo lobilaka Ukraine télévision soko be fongoli télévision okomona ka ba France 24 ba Aero News wana kaka Ukraine na Russie bakamezoleka oyo ba nombre de morts tous les jours o bazo kufa na mboka na biso na Congo balobilaka ngo te kutu bazo défendre ba Rwandais ba occidentaux bazo défendre ba Rwandais mais yo za congolais o intégré na kati ya mikila poto ozomona ba réalité tozo vivre awa mozala ignorance ya mabeye na bino bandeko na nga na diaspora lelo nazofongola bino boyemi te tovandi lelo bono te dati ya lelo bato bando kozonga volontaire tokozonga volontaire na mboka na biso tokozonga yo mama yo papa yo elenge o milata posa pembe obosana biso yo wuta mingi kutu bafutela bango batike na bandeko biso moko to kati tofuta batike na bandeko baya poto baye ba tourner le dos akomi na posa mundele abimi double face abosani katika ba parents abosani katika mama abosana tika famille tozala modi bandeko na nga na diaspora soki tobosani bisika to wuta malédiction kelanda biso totiki bandeko na pasi oyo tourner do obokisi bato nyonso na kati ya Congo okomi na yo na posa pembe bandeko na ngai malédiction ekolanda yo ndeko na nga mama no azolela azola na libanda mama no aza na ndako ya kofutela mama no soki mbule ezobeta na bana na bandeko no ya basi bandeko no mibali bake na coin po kote kuna ezotanga aki kofanda na coin mais yo na kati ya diaspora awa kula mambo yoshi ya mamoto nasombi saki ya modele ya boye nasombi elamba modele ya boye mobosani bandeko no baza na vie ya pasi obosani na uta na Congo obosani douleur ya mama na bino malédiction
bande konangai nyoso tozomona ekoleka mutu akotikala seko na seko azate lelo yinanga mais lobo ko comprendre nyoso tozomona bande konangai ekoleka bandako toza nango ekotikala bandako ekotikala biso nyuso ke bisika moko biloko nyuso toza nango ekotikala mais c'est poser ma question okotika bana na yo na condition nini ndeko mobali ndeko mwasi bana na yo bakozala perdi bana na yo bakozala perdi bana na bino bakobalana kuna aboti cousine baboti mwana noko na mwana tata mwasi baboti bana mama leki na bana mama kulutu baboti ensemble babalani yo za suna mokili te bakobotela bino na bagizenge na kati ya famille parce que tant yo za ki vivant olakise mwana ba famille na yo te tant yo za ki vivant olakise bana na yo mboka na yo utate omemaki bana na yo te bandeko il faut que memaka bana na mboka biso do uti faut que lakisa bana so ba réalité o ezoleka na mboka na biso bola sabango kaka te biloko bozomona awa bola sabango te yawe toni na frigo congélateur frigo bamateriel tozomona bola saka bana place bauta même so babotami awa futo bolakisaka bango bisika touta bandeko na ngai po un jour bana biso eza fitika lo bango bakobundela mabele na biso yo mama yo papa ozolanda ngai est-ce que oyebi ke otika famille na kati ya mboka wana oyebi ke mama na yo azaka na ndaka manzanza oyebi ke mama na yo afandaka na mabulu na makala oyebi ke mama na yo afandaka na kote moko na kiseswe na kwe moko boye so to komi fete mwa ko masi kote kuna te yo nde kozolanda ngo za na diaspora est-ce que oyebi yango ou bien oza na perte ya mémoire ou bien même sur 8000 km on sala ka trajet wana na avion so bokiti awa mémoire na yo okomi lokola mutu asa Alzheimer okomi na Alzheimer na mutu est-ce que oyebi ke otika mama na yo na ndaka kofutela la Congo lelo yo so okomi na condition moko ke okomi boandi kozonga volontaire okokomi na ndaka kofutela bandeko na ngai. Il est temps de se prendre à charge makambo les kalamboka na biso. Il est temps de racheter pouvoir wana bandeko na ngai. Il est temps bandeko biso na diaspora boyebi ba réalité. Il est temps de racheter pouvoir eza na kati ya mboka wana. Ba politiciens nyoso basana balingi mboka Congo te. Basana souci na biso te. Peuple sa yiwa to soki na fin de l'année botala nengi wese nyotonda kana ria. Na ba jasi nyoso. Nikola kotina bambongo. To sala lokola batu mongo to bonga na vie bandeko. Tozo la sabaro image na kati ya Congo comme quoi biso loza bien. Mais tozo souffrir. Tozo nyokama. Là soki tozo ko satisfaire moi na yo te. Oko somi la moi na wata chosi oya te ya 250 euro te. Ate ya 280 oko soma yango te. Pona nini mitungisa famille na yo. Mais tu te rends pas compte que mboka na biso soki na bundeli yango lelo mboka wane bongi ngape na bongi na vie. Eloko tozo bosa ne yango wana. Au moment que Congo ezaka na désordre, batila ka biso batu moko kaka oyo moko basaba médiocre na kati ya terrain wana. Peuple zairwa yo na ngato banoko souffrir kaka. To banoko tangisa kaka bana na Congo, to banoko kundaka bibembe, to banoko tinaka moko batu babali, mais condition que ça la toujours ya biso ka souffrance. Plaisir wa. Na kati diaspora to sala lokola batu bomba bonga na vie. Hein? Na Congo sombe tanda kuto to ngata kuto osatela ba locataire te. Mama na yo moko zo futela.
Mais la kati diaspora tu bandeko to fandi. Hein? Vous voyez que combien autres pesé na kati diaspora? Combien to pesaka? Ba millions to tindaka na kati ya Congo boye bien aussi combien bandeko na ngai? Chaque mois to tindaka mbongo. Hein? Mutu musu banda sala kama ko kosoma elamana ya kitoko te. Ka kotinda mbongo na kati ya Congo. Mais to sana nyusu bandeko na ngai loko dizo sanga ke to tele na kati ya diaspora tango bandeko bazo te bazo loba. Misi ba kuma mona ngolo la cinéma. Bandeko, il n'y a pas trop tard. Bandeko, ne le commis biso trop tard te. Tous ces maîtres debout bandeko. La kati Congo to kozaka na nzela moko te ya ba Congo. Peuple sa yiwa banda to botama na mboka wana. Tuzaka nzela kaka moko embati. Hein? Nzela kaka moko embati kibala kaka embati ti ba Congo. Tozana kuti musute ko kata nzela ki mwenza. Tokaka kuti musute ko kata nzela ebuke ata nzela ya campus bandeko tozana ngote. Est-ce que vous avez ça normal? Les politiciens ba millions. Ba to saka na mbongo. Mais tout ça na route moko o mobuta tikela kibiso. Tout ça na route moko. Pon kaka oyo mobuta tonga kaka kuna nzela ba Congo yango na ka poto saka nango. Bandeko. Peuple ça ywa ça ko la peuple moko ça na malade. Na muto so comprendre te bandeko. Pourquoi biso mungo na kati ya diaspora te bandeko? Oyo tokendeke na kati ya Kinshasa. Oyo botiaka mabakolo na bino na kati ya Congo wana. Pona ko boykote ata SN oyo. Na Ethiopia oyo bandeko. So to biso sala ngata kaka. Mois kaka bandeko na ngai. Toko changer ba donne bandeko. Peuple sa yiwa. Bandeko na ngai boso kende nyusu na kati ya Congo. Est-ce que moi salite va ko boycotter vraiment ba avion oyo? Ata mois bo supporter ata mois pamba bandeko na ngai. Toko changer ba donne. Eza facile pour na ko bouleverser. Gouvernement wana sana kati ya mboka wana. C'est facile bandeko na ngai soki yo nanga to sa eloko moko un seul an. Soki yo na ngai to lati ide boko bandeko na ngai. Pona citation bandeko na biso dotika kuna. Pona souffrance biso so mona bandeko. Okobonga te soki yo soki pe bandeko wana kaka bandeko na ngai. Vi na yo ezalo bomba ki $10,000 na ndako. Ezalo bomba ki $50,000 na ndako. Na souffrance ezala bandeko na biso. Vi na yo ekobonga te. Bango ka baza kotuna un jour. Tango to bandeko zonga volontaire na mboka na biso bakotuna yo o. Ya bando yo kende osala kiloko moko te. Otonga te. Osoma te mabele te. Me bakobosa na ke mbongo yo bandako tindela bango yongo bosoma mabele. Yango ngoko tonga. Bandeko na ngai. Il est temps. Peuple congomani, il est temps de s'organiser. Il est temps bandeko na ngai. Et rapport eza na biso awa. Ba avion ekende ki Kinshasa eza ya biso awa. Surtout le bito télé millions bandeko na ngai. Ata 2 semaines à pamba. Ata 1 mois à pamba bandeko na ngai. E ko chane ba donne na kati ba gouvernement wana. E ko chane ba donne et so dépendre na yo nanga bandeko na ngai. Bo réveiller ba mémoire na bino. Mindele mutu basengi te ke mboka ne sala kaka na condition ne. Mindele te mutu batindi biso ke balabala nzela wana kaya ba Congo sala kaka nzela kaka moko wana. Mindele te Mindele ba yiba ka mi baso bongsa mboka na bango. Kasi di ba mindele ba yiba ka te ba yiba ka mi baso bongsa mboka na bango. Biso siko eloko ni nezangi pona mboka na biso sala bien. Pona nto sala tena 3 routes. Oyo ke ne ba Congo. Des années bandeko. Kaka nzela moko eboma bato na ba accident. Kaka nzela wana so continue kaka koboma. Peuple sa yiwa bandeko nanga diaspora. Ukase bosamba na moko ba adoptif ba adopta bino bandana na bandana na bana bosaki bana mike ba adopta bino na poto. Mais boyena ki mokolo. Boyena poto pona koluka vie.
parce que kuna ça ne va pas. Mais bon yera bo changer mentalité. Bon bosani ba réalité bande ko na bino. Bon bosani bande ko na biso est. Bon bosani bande ko basana kati ya Congo. Bande ko nanga. Nini kaka. Nini kaka so citation Congo na biso zo bongate. Citation mboka na biso zo bongate. Eza yo. Eza ndeko yo zo la nanga yo mama yo papa. Yo zo la nanga. Eso dépend de na biso na kati ya diaspora. Eso dépend de na biso bande ko na ngai. Soki to telemi na aéroport wana avion moko ke matate ko matate. Soki to telemi na aéroport wana to bito ko lala na aéroport avion moko ke matate, SN ke matate, Ethiopie ke matate. Bande ko na ngai kune ke sala kao. Awa na diaspora ke sala kao. Ba occidental wa sala kao pona bango bande ko na ngai. France est Télémi, Belgique a Télémi, Suisse est Télémi, Italie est Télémi, Allemagne est Télémi, partout, London, ba Télémi, bande konangai. Toko changer citation à Congo. Mbula bande ko bande soba zo kufa. Hein? Bande ko soba zo kufa bande konanga lokwa ba soso. Nyama zamba kutaleka na valeur. Peuple Congo. Bo vali kakao. Muna kwena ye. Bozo lela bino kitoko, bozo rendre compte que na mboka oto vandi. 10 ans passé ça la kini to ça sous le loté. Bandeko. On dit mina yo comme na koko awa bakunda yo baboko ka bongo. Bana no ba bossa na bisika yo uta. Bana no la si bango ba village na bino te ba yebi yango te. Mais yo ozondima na yo kaka. Bana ba boteli awa ba pesi yo ba koko. Okomina kimukolo, okomina na retraite na yo, ba ozo kibe ba koko na yo. Ozo mona ki oza na belle vie. Bande ko na ngai. Ozo mona ki oza na belle vie. Bandiko. Toza na vite na poto. Toza na vite na poto bandeko na ngai. Mabele ekotikala ka mabele koleka kate. Mais ba onso tozo mona bandeko ekoleka. Et qui tâche de retirer la bana biso na mokilo tozali eza mabele. Ba kongomani. Bandeko na nga diaspora, il est temps. Eza facile bandeko. Toko ikolo baka na biso tous les jours. Toko ganga na biso bambula bandeko. Mais soki to suis décision mon côté na diaspora. Et donc eko changer biso ezate. Faut to telemina ba occidentaux. Faut to telemina ba voli na bango oyawa ekitate la Congo. E matate ekitate. Eso dépend de na biso bandeko. Eso dépend de na ba volontaire ba lingi mabela Congo. Eso dépend de na biso bandeko ba mama. Surtout ba mama bandeko to telema. Ngata na zomo na bandeko na biso est bazo kufa. Maman bazola libanda. Condition de vie na bango bandeko na ngai. Impossible. Naza mal à l'aise. N'évite ce qui peut vous appeler si yo fani ozo sentir yango. Non, bandeko na nga. Non, ba maman. Ma maman, il faut qu'on change. Ma maman, il faut qu'on change. Tout la ndambalité. Biso ba maman, tout telema. Biso ba maman, tout telema. Oko somba lupango wangu na kati ya mboka wana. Oko tonga yango ba immeuble. Mais soki mobuki mieza kuna te bande kokolala kanda ko wana te. Nete soki bo comprendre ngani na lobi bande ko na ngai. Oko somba ba immeuble na kati ya mboka wana. Oko tonga na yo ba étage na étage. Mais soki kimia eza na mboka wana te ndeko okolalaka na mboka wana te po omesana na condition wana te. Omesana yoki mutu pas na ke pas docteur. Na yoki mutu pas na ke l'hôpital. Mais kuna okokoka yango te. Osali malaise na ndako na yo ambulance kuna eza te. Okokota na kati ya boucher wana okufi na nzela. Est-ce que maman yozola nanga yo papa yozola nanga yo okokoka kokene kovanda na condition wana?
okokoka kokefana na condition wana. Ba maman wana pe bazana besoin vie. Bana wana basokufa bazana besoin vie. Batata na bazana besoin vie. Bandeko. Biso to koma erni souci. Oso ba tension. Otela bandeko ndenge bazokufa. Yo la lipongi oso ronfler na okitoko. Mais kuna zoki mabutu na bana na zamba. Est-ce que maman wana za mérité ta za besoin vie? Maman wana za besoin vie kitoko te bandeko. Maman wana tata wana bana wana bayaki na vie po ba souffrir ka ba kufa na souffrance wana. Soki to yaki na mboka oya mikila poto ezaki pona biso grâce. Oyaki na mikila poto ezaki grâce po ofunga ma mémoire na yo. O mona vision. Mais yo longwa kuna oye awoza longwa kuna zoba oza awoza ka zoba te bandeko to changer citation bisika to vandi bandeko ezo koma grave lelo koti na kati ya magasin avec 100 € eza rien liboso ezalaki okoti na magasin avec 100 € otonisi kadi mais lelo oyo bandeko nanga avec 100 € eza rien. Bino do bota ka bana belé pona mbongo bane ko ngai ozo rendre bana na yo vie difficile. Et ça un moment ba location familiale ke katama soko sala kate location familiale ezate ozana CPS ale kende ko so biloka kolia basali bino ba saki biloka kolia ba futi bino bandaku ozo ke l'hôpital ba pesi bino bakisi ekokoma bandeko na ngai bana mboka bango bakomi na souffrance bongo yombo so mwindu peuple zaïrois il est temps to se prendre à charge ceux qui bolandi ba politiciens wana oyo baso vegle peuple congolais. Oh ba lati peuple congolais ba distraction et kozala biso mawa mingi osomi ndako na yo olio vivre yango ko vivre yango te pour condition de vie wana okoka ngo te bandeko na ngai po bikosama te totala mboka na biso totala mabela kongo ezokende totala peuple wana kanisa vie na yo kanisa vie ya bana na yo mama papa kanisa vie na yo kanisa vie ya bana na yo toza na mikila bapaya toza na mboka bamindele eza ya biso te lo biso domimi na mboka oko kende wapi congolais azali de partout congolais azotambola mboka ba partout azotambola congolais azosouffrir partout mandeko yo somoni lumière. Ozo raisonner na mama Congo. Merci beaucoup. Tukutane à la prochaine. Merci, bye.